Ba mama na tombeli bino sanza elamu ya ba mama bisika nyonso bozwami pona kolanda Mag FM. Bo mesana deja na ngo na nzela ya FM télévision. Ngai o ya bino na zali na esengo pona kopesi la bino retro ya semaine. Lundi to l'accès bino lo lenge kani ba sinistré à dégâts en mvula ou betaki à la ville province ya Kinshasa lo lenge kani ba yeba ki bongo na ko manifester pa ba kondi pour ba yeba na ko kota bongo na likambo ezali ko tumsa bango pe total sek bino lo lenge kani ba teki ya ba weta pirate oyo pe ba lelaki sur ordre ya ba kondi. Ezalaki ya koinda makasi mokolo ya lelo na commune ya Mongafula na quartier Matadi-Kibala, plus précisément na localité Lisala epai wapi basinistre ya badega ya mvula oyo ebetaki mikolo eleki oyo ebomaki batu pe ekweisaki bandaku pe ebukaki nzela babimaki depuis 4 heures ya mokolo ya lelo pona kosala chivundu, c'est-à-dire ko réclamer droit na bango epai ya bakonzi bakita nanu po ba ko trouver bango solution depuis badega wana esalema batikali komona ata ba autorité te pona koya kopesa bango solution alors que bango bazali konyokwama. Bino moko botala batumbaki ba pneu depuis 4 heures du matin bazali kobeta mifiniku matiti na maboko banzembo nyonso wana bazalaki ko réclamer droit na bango. Bino moko botala ndenge chivundu ezalaki awa ya kosakana te. Kaka ndenge bazalaki déterminé ya ko trouver solution, déterminé bakonzi bakita awa po bango bazwa solution po bazali kolala libanda misusu kutu nyonso ya ndaku bayebaki na ko perdre bazolata kutu biloko ya kokabela misusu bazali kolala na église malgré ba autorité ya FARDC bakitaki vers ba 7h 8h pona ko calmer bango bayeba kotika nzela kasi population asedaki te atape que ba autorité ya la police bayebaki na kokita kasi population azalaki kaka déterminé ya kokitisa chef de l'état po bazwa solution popo na bango bourgmestre tope gouverneur ya ville province ya Kinshasa babeti bango mama na kara. En tout cas, toko interpellé kaka na ba autorité ba kitana nu awa na quartier Matadi-Kibala po na ko trouver solution na localité oyo baye ba pe ko bongisa na lombangu route nationale numéro 1 oyo po circulation ezonga normal pe population bazwa kimia soki moye ezali ya kopesa bango bisika misusu ya kovanda ba pesa bango po modèle bazali konyokwama kitoko te tala ndenge population ebandi kotia chivundu boye balobi soki bazwi solution te bakotindika ba autorité ti bakopela po bango bazwa solution boyoki. Esalemaki mokolo ya lelo epai wapi bateki ya marché pirate oyo babengaka marché Ngwanzu na commune ya Matete bisika batekaka plus précisément côté ya Saint-Alphonse akendaki kokutana na bourgmestre ya commune ya Matete pona kolela epai na ye que a permettre bango bazonga koteka bisika babandaki kotekela po bisika mususu ya koteka ezali
ezalité, alors que gouverneur ya ville province ayebaki na kopanza pe kobengana batu nyonso oyo bazali koteka na balabala po ezali kotia bosoto na nzela, bango bakendaki kolela epai ya bourgmestre azongisa bango wana. Ebsaka bino ibandeta on azotambola botika nzela ezala polele boza ba parents banani boza na ba coin nzela tikala polele bono yokelanga bono yokate pendant un mois nazoleka na mégaphone même nga mo pona bima na mutuka ezalaka problème eza mibeko oyo ewuti na gouvernorat provincial barter public etikala vide. Premier musala penza oya bourgmestre ezali alingi tout d'abord assainissement, assainir commune. Ce qui va malade des ali koya, c'est à partir de la salité o ezana katia ba balabala o yazo pekisa batpatika koteka parce que salité zo tikala makasi. Alors bato bazo sala bongo tant ba ko telemela bourgmestre, c'est-à-dire bazo telemela pe gouverneur, c'est-à-dire bazo telemela pe président république. Nzokande ezali pasi penza pona ko permettre bango bazonga koteka wana. Bourgmestre aebaki na koyebisa bango ke ye azali incapable ya kozongisa bango po mibeko ezali mibeko ye akoki kotelemela mokonzi na ye te to pe mibeko ya mboka batosa nanu oyo gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila azali kosala bayeba na kokota na kati ya wenze po koteka na balabala ezali ko expose bango na risque makasi ya accident. Gouvernement congolais aboyi lisusu lobi akunda population ebele à cause ya accident. Boyoki mardi to laksek bino lolenge kani baebi bongo na koteka tunnel moko na ngaba epa ya inconnu kasi kuna misala déjà ebandaki ya kotonga ndako pe total sek bino lolenge kani chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebaki na koprononcer discours na ye na sommet ya Genève bisika nini ya ayebaki bongo na kotelemela o ezali lokola ba violation ya droit de l'homme na mboka na ye République démocratique du Congo. Kinshasa kokamwa Kinshasa makambu ebele population ya commune ya Ngaba plus précisément na Avenue Nzadi Riel oyo ezalaka awa o batu babengaka mingi tunnel population basutuka kaka baya pomba batu oyo bamesana kotonga bisika batonga kate baya kotonga awa soit disons que bazali kosalela bango toilette publique oyo population bamitunaki est-ce que place oyo ezali malamu pona kosala toilette publique nzokande Riel oyo tope tunnel esungaka population ya quartier oyo pona kobima na rond-point Ngaba c'est-à-dire ezalaka raccourci na bango kasi bamona kaka ndaku ebanda kotongama o ezali toilette publique nzokande ba pièce ebandi kotongama pona nini bepomba mutu basombi kotoyo soi-disant eza mabele na bango oyo population batomboki makasi bazali kosenga kaka ba autorité bakita pona kokata likambu oyo bako filmer sona kosa hotel ma ozali banda osama muno libanda masala on filmer parce que na katité on filmer te na katité commander batute ya mama des hommes de mama eza chantier et kokota tuna bozana droit bozana awa population ya commune ya Ngaba bazali na posa yemoko le premier citoyen ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila akita awa na opération ya coup de poing po makambu oyo esalami awa ezali ya kokamwa bino moko botala na image est-ce que toilette publique etongamaka na modèle oyo population ya Ngaba bazali kobelela na yemoko le bourgmestre du terrain nani Aimé Francis Lolinga bourgmestre ya commune ya Ngaba aya nanu awa po atala nanu dossier oyo apesa bango solution po bana Ngaba balela
ye po bayebi à chaque descente na ye bango bazwaka solution makambo boye bazali kozela ye moko akita po bazwa solution boyoki. Occident contre Russie. Ezali loko la match où ezali ko se jouer kuna na conseil à droits de l'homme na Genève pour une nouvelle session où démarraki lundi 27 février 2023. Ezali donc guerre na Ukraine en fil ya rouge ya ba débat mais babosana ki loko la ba crise mususu o ezalaki abordé kuna na Genève loko la na Iran na Afghanistan na Syrie na Éthiopie et pona kotanga kaka ba pays wana mususu na kisape ya RDC o ezalaki voyage na yango kino na Genève na présence ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na tribune ya conseil Félix Tshisekedi a rappelé qui triste bilan RDC o wapi na matière ya droits humains et un niveau de violence où est tellement élevé pe quasi endémique. Kobanana ba crime contre l'humanité où est commis na impunité la plus totale depuis 30 ans dans la République démocratique du Congo, local à théâtre et à atrocité humaine où est le plus abominable et rappelé qui président de la République démocratique du Congo et là qui relayé par ba correspondant à Genève Jérémy Lanché ou à beta qui masolo à ba violation grave ya droits de l'homme pe ba crime de guerre contre l'humanité où est commis na impunité la plus totale. Chef de l'État a poursuivi qui discours na koloba que pays na ye eza ko célébrer triste recrutement ya ba enfants soldats pe ba violence faite à la femme o ezali ko atteindre paroxysme na ba viol systématiquement pe ya ba femme o baza érigé na ba arme de guerre. Pour na koloba nyonso RDC zalaki plongé na insécurité moko créé qui instabilité chronique o ezali ko isoler yango na monde pe ezali ko bebisa elongi na yango na tina ya ko compromettre conduite ya politique efficace pe réussite ya développement na yango et lobaki Félix Tshisekedi liboso ya ba père na Genève kuna na Suisse. Félix Tshisekedi a senga qui peut sous la communauté internationale ba sungaye pour te mettre fin à ba aventure guerrière au ya Rwanda na est de la République démocratique du Congo et pas wapi Rwanda eza accusé na Kinshasa pour na ko soutenir ba rébellion à M23. Mokolo ya mercredi botalaki le lenge kani na Kasavubu fulu ezali bongo ko gagner espace. Ceux qui okomi na croisement ya baveni bongandanga na Prince Kasavubu okomona ke mama na fulu ebotama wana kokamwa awa circulation ekoma kosalema na pasi na ndenge ya defwa te ezala mituka na batu ya makolo ponzela ekomi mukie tellement fulu oyo ekangaka niveau moyen mai eleka malamu ezate bino moko botala ndenge mai epanzani na kati ya makadam esika ya kotia lokolo ezate bongo degré ya solo oyo ezobima awa pardon bolukela ngo kombo soki oleki awa obwaki soite seke zolo na yo ekufa donc awa population azali exposé na ba maladie oyo eyaka na nzela ya bosoto surtout ba oyo batekaka nzinga nzinga fulo oyo tosalaki circuit tomoni ke babongisaki soki ya venue bongandanga oyo eza deuxième fois baya kobwaka poubelle awa bana bayi kobwaka yango il y a 2 semaines troisième semaine yango toza okende comme ça des zones ayaki awa 2 fois tozomona ta évolution moko te bato ya commune ya Kasavubu batungisa biso makasi prince oyo ezalaka boye te lelo tokomi mona bafulu bien sûr bazobongisa bongandanga kobongisa veni epekisami te mais salite wana botyango wapi ezali ngola convention moko boye basigné po bato babende maladi awa ekomikaka tous les muntu soki aleki awa ifo akanga zolo oyo eza maladi oyo batieli biso koinspire solo oyo chaque jour ya maladi basala balongola fulu na bango oyo fulu epesa biso maladi mokolo ya bukumesa alekanaki amonaki yango kaka tomoni réaction na ye te ezowumela awa banzinzi bangungi oyo eza maladi balongola yango se ewumela oyo toke 1 mois. Pourquoi vous bato baliaka bato bavivraka solo ya marque oyo esala 1 mois yango na ndambu badepose biso eloko ala ndako ya verkis ndako ya étage ya marque boyo otie eloko ya boye awa olongola yango te bosikosi bato oyo bato babela oyo bato bakufa to ndenge nini so moni bakokola bino makambo te botikala bino koninga makambo konima likambo na soni te
que tango malikambu linga po o réaliser likambu wana. Awa tokosenga kaka na bourgmestre ya commune ya Kasavubu atinda ba jana ya Salongo baya kolongola fulu oyo na Lombango po population ayeba ko circuler na ndenge esengeli po boye tandenge chi tandenge sali kitoko te. Mokolo ya jeudi bolandaki lolenge nini ba mapango ebele na ville province ya Kinshasa yango ezali na ba plaque d'adresse te pe to la bino lolenge kani bana selemba bazali kolela pasi ya mai. Mag FM ekitaki na ba différentes avenues ya ville province ya Kinshasa pona kosala constat soki ba plaque ya ba adresse ezalaka kaka na ba avenue. Jokande na ba avenue mususu constat oyo tosali ba plaque d'adresse ezalaka nango lisusu ya malunga te. Okomona na avenue moko mususu lopangu moko nde ezali na plaque kasi ba mapangu oyo etikali ba plaque d'adresse ezali te. Oyo epesaka pasi na mupaya soki aye koluka mutu azoye bate akokotela na lopangu nini to numéro 10 to 20 ezalaka wapi. Soki pe akutani na bato ya mitema mabe bakokosa ye kende mpanze okuna uswati continue tout droit nde okomona yango alors que esika azali koluka ezana kaka pembeni nyonso wana faute ya manque ya plaque d'adresse. Na yango wana toko interpeller ba bourgmestre na ba chef du quartier oyo ezali musala ya kobetela yango penza sete koluka ba venu nyonso ezala identifié po soki likama esalami boye bandenge nini ya kodetecter yango po soki plaque d'adresse eza bokozala na facilité ya kokita na terrain au lieu bo banda koluka to pe mutu soki aye koluka mutu to pe mupaya azala na facilité ya kokoma esika azali boye ezali soni makasi pe pasi kotala que na ville province ya Kinshasa une grande partie ya ba avenue ba plaque d'adresse ezalaka te o ezali soni. Bourgmestre fongola misu, chef du quartier fongola misu, chef ya avenue pe fongola misu. Oyo ezali dossier à suivre. Mai ezali eloko ya motuya na bomoi ya mutu. Kasi na ville province ya Kinshasa mai ekoma vraiment problème na ndenge ya kusakana te. Soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko remarque que na ba commune mingi bazali na difficulté ya mai. Ebele bayebi na bango mai ya régie des eaux basalelaka mingi mai ya forage ya ba source oyo ezali kopesa pasi mingi kutu bakoma kozela kaka mvula ebeta po batoka mai esunga bango. Yango tomituni entreprise munene ya régie des eaux oyo ezali na ville province ya Kinshasa musala nango ezali nini po population bazali konyokwa malokola bango bazali te. Nzokande bazali sonse ya kocha congolais nyonso na kimia na domaine ya mai po biso nyonso toyebi sans mai mutu akoki kobika te po mai esungaka biso na ba domaine nyonso alors que bakonzi ya régie des eaux bazali komona lolenge nini population bazali konyokwama na ngambo na bango bazali kosala eloko te oyo ezali nanu premièrement perti pona bango po soki ville province ya Kinshasa nyonso bazali na eau potable boyebi mbongo combien ekokota na kesi ya l'État. Na yango wana tozo ko interpeller bakonzi ya régie des eaux bosala nanu musala oyo esengeli bosala population a se retrouver mai ekota na kwen nyonso ya ville province ya Kinshasa po population bayeba nde na ko se retrouver ata bino moko tozali na ba rivière na fleuve na kati ya capitale ndenge nini population bazali konyokwa mapo na mai oyo ezali dossier à suivre. Population bazali kotalela pe bazali ko jimele boye kitoko te batu bako vivre ndenge nini boye bele.
vendredi tokita kibongo na avenue Kikwit bisika nini misala ya botongi pont ezali kosalima kasi yango ezali mikolo ebele ba ingénieur ya société ezali chargé na misala wana bazali kokita na terrain te pe tolakisaki bino lolenge ndini kuna na mpasa 1 ba mama bazali kolela bongo na bakonzi ba na kotongela bango wenzi. Toyebi te toloba lisusu nini na ngambu ya bakonzi na oyo etali ba bien public po tomonaka babandaka misala kitoko kasi pona kosilisa ekomaka problème. Neti awa tozali na pont Kikwit, pont oyo ezali korelie 3 communes différentes, commune ya Lemba, Ngaba na commune ya Limete. Kasi ya pasi eza ke misala ya botongi ebandaka population basepelaka makasi kasi ti lelo pont oyo etikala inachevé population azali kolela po awa soki kaka mvula ebeti mai ekotelaka bango na bandaku pe baveni etondaka moya ya kosirkile ezalaka te lokola pe courant ya malonga ezalaka te kote oyo bakulu na bakoma na bango kobotola batu biloko na se ya pont oyo. Doso nzele si nango yoza bien pour nzele si basera musala ya pont etika ba opposé de tika na musala mo gravité normalement fallait ngai funga na 3e mois. Mais tout le monde est poussé de bailler là, bango simusala, bango sa musala likolo kuna, ute ya Kikwit na makala kuna. Nazana regret makasi, na misala onde na mona na mboka la biso ndenge sala maka. Misala ebandaka bien, ebandaka na malamu mais ekomaka ya moment donné pas bakati na bango misala ka ndenge wana. Lelo ça fait moins 2 semaines ngo to kende, banda bakata misala o. Cause pe e banaka te. Omoni il fallait ba kirer awa. Ozona kalamu. Il faut pas qu'il faut ça qu'il reste dans biso mais jusque là nan basali yango te mais soki basali yango ndeko mona tokozala un peu apaisé et ça dans le sens que le kola mulili ezali koto minda lumière ezarate mulili effectivement il faut bakuluna kobotola basaki awa likola pont ozomona ya passerelle botola basaki wana kokima bamiso bakima ka boye baso bazusaki bakimi koto tout ça donc manque de lumière des hommes insécurité koto. Tokosenga na bakonzi batala nanu likambo ya pont Kikwit oyo baya kosilisa yango na lombango po e permettre population ya ba commune oyo bakoka ko traverser na ngambo mususu na sécurité nyonso soki bobongisi ekosala loko te. Na commune ya Ntsele, quartier Passa 1 sur avenue Carrière, population bazali kolela na mai na miso pwete bazali na wenze ya malamu te bazo senga na bakonzi botalela bango likambo etali ba wenze kutu bango moko bazwa kutu decision ya ko créer ba wenze na mapangu ya bato kasi soki mokolo moko batata mapangu baloti bango engaye bakobengana bango ya kobengana kutu ezopesa na mawa boyo kandenge bango moko ba mama ndenge balobi na micro ya Mag FM. Awa toza na wenze te toza kaka tovandi na balabala tosenga na gouvernement alukile biso wenze tovanda na kati ya wenze toteka toyoki bayo kobuka soki babuki toko suka ndenge toza na wenze te toza na pasi gouvernement abongisela biso alukela biso esika po ke tokoka koteka kape malamu tokomi kotambola na biloko likolo ya mutu oluke esika koteka eza te wenze eza te otia boye okitisa awa te finalement toza na kimia te tona souci basa eso wenze nde basala na terre jaune biso toteka baba da bandi kobuka nde za toya na place te so tokangi biloko tocheka na mutu totemisi boye moya totia nse eza te po place eza te toza posa basa eso ta wenze mwa mokie tokoma ta koteka po tozwa pe moyen to vivre na bana po misala eza te yango ka to débrouiller mais wenze eza te na terre jaune nde bana wenze biso na carrière to na wenze te biso toteka na wenze te toza na balabala o eza wenze te na mapango ya bato me bazoya kodéranger biso ka kobuka kobengana biso toza na wenze te na pokwa topesa batike siko nde bazobengana biso boye na pokwa baye kozwa tike siko tokei batike bakozwa wapi ifale bakonzi batelema balukela biso
esika bachela biso wenze so totali carrière terre jaune befobank pasa maba kaka biso nde na carrière batozangi wenze toteka na mabalabala bat na mapango abat siko na minute bakolo mapango batelemi balobi photo panzana mutu na mutu akeni na minute tozana bana classe toliaka makambo nyonso tu siko tokosuka wapi leta atalela biso ata bino bakonjo batie siko ya sika eske moko akotelema te mpo na biso alukela biso esika mpo batiela biso wenze kaka ndenge baloba debriye mpo ete ovivre bamama babeti kelelo bakonzi esengeli bosunga bokota likambo ya bamama ya population ya nsele mpo na likambo oyo etali bawenze na bango bongo ete ezali le seul moyen oyo esungaka kaka bamama bateka mpo na koya kobokola bana boyoki mpe bosalela. Mokolo ya samedi to l'accès bino lo lengeni ni certains bourgmestres ya ville province ya Kinshasa bazali conscient ya tâche bazali na yango nde na yango mikolo nyonso ya samedi bango bazalaka toujours na terrain pendant que sala musala nde na yango na matete Jules Mukombi azaki na terrain yanga bape alala kite na kombo ya Aimé Lolinga yepe azalaki wana pona ko sensibiliser base na ye ba yeba na kocha peto bisika bazali. Samedi ya lelo ezalaki samedi ya makambo kitoko na commune ya Matete kune pai wapi le numéro 1 ya commune ya Matete monsieur Jules Mukumbi akumbelaki opération Kinbopeto na bokebi nyonso kobanda tongo ye moko na équipe na ye batelemaki na banzela pona koyebela nani o alinga patapata asala salongo te ye moko alandelaki yango minutieusement pona koyeba nani azotia désordre pe nani oyo alingi kotosa mibeko ya mboka banda de 7h à 10h ezali pona salongo donc moto akoki koteka te moto akoki koteka te yango moni to tambolaki po te to sensibiliser batu pona salongo ya mibale to ngai ko pesa mise en demeure ya bato batie ba kiosque na ba prise publique pe ba kiosque ba terrasse bato batongi likolo ba caniveau yango lero na tambolaki partout po te na pe bango mise en demeure ba kolongola yango po te na mikoleko ya hôtel de ville awaya ko buka bato ba kotosa te asukaki wana te alandelaki batu nyonso o bazali kotia bosoto na commune na Matete pamba te ya lobi salte ezali ennemi na ye botala neti awa na quartier Kinzazi ye moko akotiti na kati ya lopango oyo immeuble oyo bazali à la base ya insalubrité na kati ya commune na Matete bana Matete kutu si balemba po solo ya modèle wana bimaka awa soko leki mame yebaka yo moko tifoidi oyebela na bakisi kasi bourgmestre lobi bosoto oyo esengele sila asukaki wana te akitaki lisusu kuna na malandi epai wapi ba maison mususu oyo fongolaki na heure ya salongo ekangamaki pote ye moko alobi cette fois-ci ou jamais Matete esengeli ezongela elongi ya sika salte ekomi ennemi ya bana Matete elongo na bourgmestre na bango Jules Mukumbi boyoki bokeba kaka ndenge aboya na ye kovanda na bureau ye nani le bourgmestre du terrain Aimé Francis Lolinga oyo azali bourgmestre ya Ngaba alobaki azali déterminé ya kokomisa Ngaba propre po ye azali vrai mwana ya commune ya Ngaba nde asilaki na kosala que chaque samedi akitaka na terrain pona kotala ndenge population na ye bazali ko vivre na cadre ya salongo ayebaki na kokita na ba différentes avenues ya commune na ye pona kotala si réellement soki population bazali ko respecter notion ya salongo kobanda 6h ti 10h
atambolaki na bavenu azali kosensibilize bamama pe population bayeba kosala salongo kolongola salite liboso ya lopangu kokure bakanivo ya pasi ezali ke tangu akotaki na baruel oyo bakongole bamesana kobenga tunnel akutaki bosoto ya ndenge akosakana te ayebaki na kobelelela bato nyonso bapartageaka baruel wana bayeba kotia propreté na kati po environnement esengeli ezala propre makambo boye nani akoki kosala yango soki ezali le bourgmestre du terrain te Aimé Francis Lolinga po ba bourgmestre mususu bazali kokufela malili ya biro olie basala musala lolenge elongo bani na yango population ya commune ya Ngaba balobi longonya na yo papa na makambo zali kosala Ngaba ekokoma meilleure commune ya ville province ya Kinshasa pe commune ya propre koleka ba commune nyonso boyende ezalaka. Ya lelo esukia wa lokola tozali na sanze ya bamama tika na tombela bongo sanze la na mama oya botanga Gertrude Ngomba na bosanité mama Siska Lokapo Kati Kapinga to bosanité Ange Tumba pe Julie Mushia bozaba oyo bozalaka motuya mingi pona ngai bozaki bele pona kolanda biso bopesa pe merci na grande équipe accompagné biso na dimanche ya mokolo lelo kasi tokutani lundi pona basango mususu.